mokolo lelo tozosenga boyokani baridere nyonso tobengi ka tosalaka politike tozala liloba moko ya boyokani. Mokolo lelo tozosenga na tata nzambe nkolo yesu tata molimo centre apesa biso kimia surtout na este. Yango tosengi ete batata baza koyoka biso lelo kaka kola na leta na lingomba toyokane mpo na likambo ya tata Simon Kimbangu le 6 avril. Kula bazali batiela biso kimia na biso banso lelo eza mokolo monene. Soki tolobi bongo ntina ezali nkolo yesu asalaka 33 ans 30 ans libre 3 ans ya mosala nde babomaki ye. Papa Kimbangu 34 ans libre 30 ans nde akangamaki na misala na ye. Tata Kimbangu tongo kaka soki etani na Lubumbashi fo balandisa ye babete ba sikote yango 120 chaque jour aza kosupporte andimaki mpona loposo mwindu ebonga kaka. Nzambe alobi bien yo loposo mwindu nga moko natiaki bino na Afrique. Biso baafrikain toyebi ke biso nyonso nzambe moto abatela biso. Nkolo yesu alobi na tata Kimbangu mosala ya tata eza ya kolala lamusa yango. Elakisi ke tozalaki bato te. Bongo biso loposo mwindu tozalaki banani libanga oyo mabe mason abwakaki. Amonaki libanga wana eza na ntina te abwaki yango. Kamati yango susu atali atia yango na fondation. Mpona nini atiaki yango na fondation? O bato nyonso batala yango arekipere yango. Le 5 avril na 0h kolo isaye koloba na ye obanda musala lobi. Mama mulu aza koyoka. Le lobi le 6 la musala mutu aza malade. Kolo yesu aki. Sikoyo mama mulu atuni nani wana baza kozwala na ye? Ye alobi kolo yesu. Mama mulu alobi nandimi. Yango pesa yo maboko. Yango papa Kimbangu alobi ete lobi na tongo nga na kozala te. Tikala po beta ngonga ya liboso ya ndako nzambe. Ngonga wana mama Moïlo ne petaki yango le 6 avril sommet payé. Beta na maboko na moni wana maboko na ebite za na mutona. Ekene na ngona bapaya babotola na bango baya botola te. Bakoya kokuna bino mukonzi na biso mande. Tokole banini soki batoli biso bakonzi na bino banani tokole banini